Na moni na vienjora koti makamba. Non, vienjora yo ko taba bêtise wana te. Comprendre? Vienjora yo ko taba bêtise wana te. Ser na biso wana ya mkolo, mère ba nani. Oyo a fait babi ndonga shoko. Nani manike? Mama nike oyo za mkolo. Moni soko azokota na ba polémique bana mike ezo sopa. Omoni mala o sa soki nde nini. Ya bien te. Tu vois. D'abord bon, olinga natala manike na oloba mingi ne na ken informer batu ko kende na ba polémique te pour site na yo oza jana ba abonné. Site na yo oza jana ba vie. Mais soko ozo kende na ba biloko mo ezanga tina. Na omona ngo nire base ya likambo ezate. L'air base ezate, moi je préfère mieux au so super mbongo. Bana okene Dubaï so mara biloko yaka okei Chine so biloko ye oleko lekaka ke note o po azalaka na bakombo misatu. Da kombo misatu azalaka nango ezalaka net ya ba chroniqueur ezalaka ya Karim, ezalaka ya Freddy Kimbe, ezalaka ya Adam Siluzolo. Ya ba musicien ezalaka kaka héritier. Ozomona alors eza bongo te. Yo sala musala na yo. Ozana pour nous la information. Moi je te connais très bien. Ngana ya kaka kolobande vérité. Ngana telemelaka yo par rapport ngana yeba okala. Na ya ko finga yote, na ya ko tumbola yote, na ya ndeko loba vérité. Kene mambo sala eza bien te. Omoni pacho zongi pacho ma droit chemin. Sikoyo moni pacho ninga zongi droit chemin. Pour me makamaka mango mabe. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Donc, par raison, Ezali est belé. Baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembiye banzambe nyonso ngonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya. To sebela ndamu. Oh, on a déjà vu la masse de 6. Ali lo zo kena ngo bo manga. Loko nyanga isanga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko ni isanga notice. Ba contre indication izate. Oh, ce que yo mela kabilo ka mabe. Ya lo wi. Na zo zelo na kati landangai. O lukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabilamba. Ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya mutu. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki.
na moma oyo. Prophète Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, yawe na chola mi pemingo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un ami. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient un Kokaba. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Mersite Elinga Congo. Papa na bango, maman na bango na Italie, information pe actualité. Awande, tant on a sa émission, batu bazora sujet, ba panzi. Merci la mino, on a confiance pour passer le nécessaire, le chroniqueur au milieu du village. Le chroniqueur standard, Wakendaka, et pas Papa Chéri, et pas Werason, et pas Watanabe, et pas Fali, et pas Fabrigaz, et pas Biginton, Wakendaka, et pas Missé Nyonso, toujours. Pour nous compter Sabino, plaisir et bilingue. Je reçois aujourd'hui pour la deuxième fois un confrère, patron. Il y a Force TV, Freddy Akimbe avec Yetobe, il y a Masolo, il y a musique, Masolo, il y a chroniqueur, Oyo, Bazo Baby Samoussa, Nabiso Oyo, marié, Neti Biso, Neti Freddy Akimbe, Salaka. Mbote mingi na Aki Mosaloum, le nommard congolais, Tetenda, il m'a beaucoup bon, il m'a beaucoup cash, P, na Michel Kanyembo, P, les patrons Moïse Samnani, patron, il y a fille, sa métro bar. Et sa femme, Maman Rachel Samnani. J'ai dit bonjour à Freddy Akimbe. Mon partenaire, comment vous allez? Naza bien Freddy, bonne santé. Ngaku Tukumboto Naratepo, Moninga Marie, Madame Nanga Kovo, de gros bisous. Naza bien, Naza très à l'aise. Freddy, le préféré tout qui est maman Likolo, en tout cas, tu as remarqué présence, il y a une dame, le roi Toté, le gapé, la moi de la femme, mais au Bakisi, moi si Nakati a métier. Anya Star, oh vraiment, Azosala Moussala Kitoko, que je félicite Anya Star. Au Kolbani, ni pour Anya Star, oh, avec Manko Dja, Freddy, coup de pouce, vraiment, mais Freddy Makambo. Freddy, tout le monde n'est pas chéri. Merci Anya Star. Ah, mais Freddy Makambo, oui. Mais Freddy qui m'a dit papa, au moni, n'est papa Wemba. N'est mon petit Olobape Freddy Akimbe, comme Baobengam Kolo papa. Pourquoi papa? Anya Star. La côté musique, Moutaya Naye, les amis Papa Wemba. Après Papa Chéri a poussé, ou le roi de la forêt a confirmé. Les années, mon peu na côté média. Frédéric qui Moutaya Naye, mon abattoir, ça nous sala Kitoko. Dans Ben Naye, à côté de la G où ils ont raté, à Internet, il y a Kofingana, il y a ma BT. Il y a toujours avec des leaders. Bateau, se comportera donc au baby musala bango bazo sala yamoni Anya Star azani bien Freddy Akimbe tozali na yo ozali na Anya Star o ayebani tozali na Frank Stemai oyo azali na Gloria Olangi tozali na Tracy Mbelenga Pro oyo azali na Karine Mokonzi azali na Jael Show ezalaka ndeni bovivaka na bafille bana na bino bana par rapport ya musala boza papa par rapport à Makambo, tout n'est pas Internet. Non, ils ont facilité de gérer bango. C'est pas vraiment facile. Pourquoi c'est pas facile? Au monde il capri sa base d'abord, soza na moi si nanda ou il va gérer moi si ça passe. Soza na lek moi si ou il va gérer bas si ça passe. Mais faut aramter mamnene. Cause a dû na bango te chabango à l'aise pour bas se retrouver. Et puis l'axa bango donc l'axa bango mais encourager bango pour bas comprendre et loko bazo sala
Tu vois, et pas Anya. Anya a la chance parce que Anya à Kendaki a ça d'abord ma formation et assisté ma formation. Elle dit bon, moi je veux travailler. Ok, viens, tu vas travailler. Alors l'air a eu travailler. Et ça c'est que notre monde sur outil formation yé ou yé bimba monter. Et ça que notre n'a pas sandé ni coaching ça notre monde ça il faut ça la bouille, il faut ça gagner beau. Donc là ça c'est long internet. Mais ambition na les amis ming RTNC. Mon ambition à Anya Star, il faut travailler dans RTN, ça présente un journal télévisé. Bon, tout ça le rôle là, force TV un stage. Ou fan ça m'a cambo, ou comprendre que la caméra bien, ou que ça la pratique aussi ma micro bien, ma bleu on se doucement mais ça avec la RTNC, donc ça sera tout facile. Freddy Akimbe, un frère à toi que tu aimes avec ton cœur, que tu considères un frère vraiment que tu aimes avec ton cœur, il se présente devant toi, il te demande, il te pose la question. Il y a OPC conseil moko, Freddy Akimbe, nalinga bala fille moko, il y a internet. Ceux qui montrent linga makasi, linga bala fille internet, a tenu conseil. Freddy Akimbe rolbani. Il fallait la rappeler combo, fille honnête internet, c'est nan. Nalongoli Anya Star, Robi Achobala, na tie na poche na ngana yo, na tie ba fille tout. Il y a internet pour nous autant à commoter. C'est que mon bala kuna azate, mon bala azate pour. Oh. Oui, ngana yo to yebero ke mon bala kuna azate. Mon bala azate pour nini moni base on a biso basi ba bimisa déjà ba face B na bango. Osomona. Ba yebaka le futur na bango te. Bango ba bataille qui le présent. Parce que l'air yo total le présent na yo. Bo ça n'a que le futur est koya, tu vois. Donc, on va pas pour n'enga mabete. Pour on mon déjà des arbres na rolingate, ndegulanga moi ça boulot. Donc, c'est-à-dire les na rolingate, ils s'appellent nengepe, na rolingate un frère à moi à bala la fille moya internet. Faut dire qu'il me n'enga comme mingi pour banga te ou la vérité, vous avez clair. Mais il faut que la raison valable que non. Pour n'aboyer, pour n'aboyer. Trop, bah s'exposer trop, bah le bas bêtise trop, bah bima la mibali trop. Oh, ils ont reconnu. Tout le monde a déjà banzo tout na bango, la internet. Bah réseau c'est belé, c'est belé pour ngana ko fan na boyer. Jamais na romona leki nanga ayayo posate nga moi film internet, ou déjà na yebi na internet, ou déjà na yebi kabima mibali ebelé. On a ébi qui a exposera trop sans soutien, bah couper à moukoussé, tatouage n'a déjà placé zalaka, bah m'sou balata ba kale santé. On comprend, moi ba bloc wana et belé au monde wana. Bah raison nyo surtout na mona ke et simbate. En tout cas, merci mingi. Alors bana basi na ebité kaliza pour linga moi si pas si konyo comme tout ça. Mais mes collègues comment faciliter tout le monde ma belle tout le monde nyonso boye ce que to luka nini muto bala yo tango yo déjà bo fanda bolati sous-vêtements te olati soutien te tout le monde tout déjà ce que muto a souffrir aya bala pour mon elo mona déjà. Alors Freddy Akimbe si photo ba bien banani oyo bazo bebisa musala na biso internet na basi na basi bon bato bazo c'est basé plus na marama ba polémique ma polémique, ma insulte. Et ça a bien été. Au moins, n'attaque vidéo, mon boy. Na moni na vienjora koti makamba. Non, vienjora yo ko taba bêtise. Voilà té. Comprendre. Vienjora yo ko taba bêtise. Voilà té. Ser na biso na mkolo. Mère ba nani. Oyo a fait babi ndonga choko. Nani manike. Mama nike yaza mukolo omoni soko azokota na ba polémique bana mike ezo sopa omoni mal ça soki nde nini ya bien te tu vois d'abord bon olenga natala manike na oloba mingi ne na ken informer batu ko kende na ba polémique te pour site na yo aux agents na abonné site na yo aux agents na vie mais soko ozokende na bablu mo ezanga tina na mona ngondire base ya likambo ezate leur base ezate moi je préfère mieux au sosupe mbongo bana okene Dubai somaka biloko yaka okei Chine so biloko ye oleka kaka ke note o po azalaka na bakombo
misato dakomo misato azalaka nango ezalaka net ya chroniqueur na chroniqueur ezalaka ya Karim ezalaka ya Fredi Akimbe ezalaka ya Adam Siluzolo ya bamusicien ezalaka kaka héritier ozomona alors eza bongo te yo sala musala na yo ozala pour nous la information. Moi je te connais très bien. Ngana ya kaka koloba nde vérité. Ngana telemelaka yo par rapport ngana yeba okala. Na ya ko finga yote, na ya ko tumbola yote, na ya ndeko loba vérité. Kene mambo sala eza bien te. Omoni pacho zongi pacho ma droit chemin. Sikoyo moni pacho ninga zongi droit chemin pour me makamaka mango mabe. Au combien aux allons à Gadi Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka Komata, Netsozo ya Château Rouge. Pour Yango, Awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka Komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau. Il y a RDC Congo. Pour moi, awa toza, ezaka wana sala rapide. Nazo zelayo Franco na bango. Tani fai. Et loko le kili bumu. Ezate. Nazo zelayo. À tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il ministère, c'est pour y aller. On a souvent pas passé là. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme ce qu'on en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, sorti awa tout ça. Donc, ça aussi, so y awa, puis na biso ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So so même carton moko. Doté le ka na benga tout. Donc, le prix est awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce que tu as bloqué en bloc, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on a pas ya. Au salaire, on a comme awa, Nazan na Moumine. Awa, Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué Massad. Oya Pembe. Bongo Pondu Oya Kin. Pondu Oya Kin. Siboul na 5 €. Omawa. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €. Bite koute 2 €. Fumbwa. Carton Fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo. Fait. Donc ça 4. Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon nouveau. Vida. Qui s'est guindé. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit. Ça va. Donc, la côte, il y a Congo, faut que le bosso. Toi, il y a l'eau comme Moka, la biso Moko. Et puis, tu as le drapeau, il y a Congo. Ma missinette, Yama ya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Bo ya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Au moins la drapeau du banda. Ozomona. Comme mon mabete. Zana normal. Yo kan ti mundo ngaya akimene na zaboy. Na lobela ba mi senior so. Na lobela na pesa information tout. Na akimbe. Muto ya mataka likolo makasi akana supporte même ata nzete ekokoma mulai makasi te posoko ekoko mulai makasi e okoya tu vois nzete za na ba dimension nango ekomelaka na omona rola ba biso yo ba succès ezo dokisa biso mutu ozomona ngai batapoto na ebike balinganga to taka le muto o détailler asam kaza di tamandefu sami yo tala lobeli tala suge donc ayebi yo parce que yo yebi no bato en teza nga kimbe les ba pesa nga ba détail wana surtout na comprendre ah oui en tout cas nga vraiment ndenge ka na no so na feu papa na nga aimé kimbe na no baneke na koyeba na mokili mobimba heureusement pe na yeba na mokili mobimba mais
tomeka ko informer bato ngana remarquer ils ont bato belé pour akoma pembeni ya musicien il faut afinga ka musicien mususu moni fali pour paninga zana azane mutamutute comprendre fali pour pas mutamutute fali pour pas artiste normal ou ya sala comme ça na o renoté biso tout zo betele maboko biso tout toza ko tcha poids to ba non oui c'est un artiste congolais il faut toza simana ye boy mais sozo ngo pousa pembeni na ye normal ça msala na yo ndenge moko karine rasaka msala na ye peme na héritier mais bino ce que bolingue que note bomoni que non avec héritier et aussi mbaté mais pourquoi bokene ko luka ko finga ko taquer ko baba n'importe quoi non nga mona ka bazara plus ba complexé eloko boma bango yango wala kaka place uza naki musika te décision ipupa ya fali ipupa pona RTGA car na même donc réponse c'est pas non. Non, fallait le bain de ma bête. On a payé le banc déjà. Au moins, on dirait, fallait à l'idée nanga. La région de la région de papa, on a payé le banc na page nabi. Le rôle la page comme ma béming ya Kimbe. Na préféré battre ma ramnangate. Surtout j'ai la bouche. Surtout j'ai la bouche. Dans le bar qui n'était à osa même pas. Que ça ma ramnanga. Parce que naïbi. Oui, pareil. Oui, très bien. Naïbi. Nega ya monanga, naïbi bien. Na ba ne atchaka bilongo na ngate. La romo trop. Donc ngai pona yevuma nga abosa nanga. Ata na insistate. Le rôle bangonde basala biso. En tout cas, na préféré Nasila. Et ça n'est mon pena fali pour ba asa libre na makam nae. Ce qui a un succès, c'est bon. Ce qui a un succès, c'est bon. Mais à l'objet que RTG a beau de ça m'a bêté après sur le réseau qui notait oh pour Karine était bisonné par internet nettoyé. Oh té. Fallait que tu as pour répondre à Karine. Oh fallait héros comment raisonner sur Karine. Fallait héros. Non. Karine non ça m'a ramené. Bazar ou chemin mon côté. Nous dans un chemin naé. Parce que fallait ça idée on a pour na Karine pourquoi na c'est le Oscar moko kota marambo kutu ça dans le sens non voilà mais nga comprendre que c'est le Oscar ils a le rapport kufaté ni to balo barake poto dans le cimetière il y a musicien yango c'est le atalara ce na mega ko raté moko na odai voilà. Alors Freddy Akimbi pona yo bino ba patron ya ba site bino muto ba site YouTube afutaka bino par mois wana na lobi yango lelo ndenge botala ba émission il faut botala yango tina suka YouTube afutaka ba Tracy Mbelenga ba Ken Piana mba patio refi ba Freddy Akimbi ba tutu wana ba site YouTube afutaka bango par mois. Alors pour afuta bango il faut ba sa ba vie belé ya ba eleka ba 10 000 ba 5 000. Est-ce que Freddy Akimbi il faut kaka bo finga mutu il faut que bêtise ezala pour battre bino pour ozoba vito beaucoup qui pour ça l'émission normale neti oh to ça qui oh si ça doit bêtise sujet normal il faut que bo finga ba titre ezala mabe muto otala titre boye à côté na kati a dépasser ba crédit ne ma ya pasi à côté na kati amoni bêtise pourquoi bo sala bon Didier Nzita auti ko sala émission mon boye et toto solana Didier Nzita alobi na ngabi et quand on a bien Didier, pourquoi nini ozulu kaka ko sara ba émission polémique. Ça non normal, ça non ba émission mo ya logique. Didier Nzita ya zobanga bi mais bi akimenga komponate soko sala émission logique. Ba kotala te. Mais soko sala émission mo boye ya ba buzz ne ba to ba tala. Na mona ngo za erreur. Tu vois. Comme ça dans la salle chaque samedi so tamona ba parler tout mona balamba ba pondu. Oui, papa. Non, ça. Ok. Balamba ba pondu. Tu vois. Ne balamba ba pondu. Au moins que l'air balambi pondu. Au moins yo mona que mutunio surtout. Mutunio surtout l'air azolamba pondu. Oui, nanda kuna ye. Au côté la programme na mo yo sa programme noté. Yo sa que noté. Ah, papa Sam. Biloko de la manga ngolia. Oboya oliate omoni batapoto il faut bisoto pesa bango oyo bisoto préparer polémique ça relote net ngaboye ngamo d'abord na ba ngamo nzambe ya bes ngamo nzambe ya polémique so na banda polémique lelo
na mona po muto ya kutata ko simbanga na nzoto boza te et puis na okena mutu likolo mais ce qu'on a mona ngo les en sens te ya moni na la limité na manga mwana et donc ils la normal pour na zaka akimbe na zala kimbe puis na otika kimbe anya ça ba émission polémique te mais ba vie aux allez belé au côté mbongo oui pourquoi na côté ça te il faut na côté ça il faut na côté ça bon na revivre ndeni il faut na côté ça. Alors, na o Italie polémique o izoleka maître Sanguto en direct o izoleka entre frère na yo héritier Watanabe Maïso Fabregas ndenge komi komba le côté botika ba polémique wana Fabregas na héritier ba na prompté bazata na problème mon côté ya likamwa niveau sunde landaka émission na te émission na digital oh non et ça qui kobeta façon que non nous loba à marcher bamou tu vois à marcher qui bamou mais aibi que héritier Watana bazana coin naé monsieur le chanteur ça m'a ramené monsieur le chanteur héritier Watana bipa yebi que notaire c'est que maestro Fabre maître à s'appeler la ramené donc bango mi balé wana na bana yo éviter bon discuter d'abord neni pour Fabregas c'est mon rôle en discussion héritier Fabregas c'est à matin avant le même dimanche wana émission à salaika ou wana digital wana na limite à l'ongana na una ma campagne na mati émission wana na pigeon pour que nega ko loba kaka makam ya héritier na limite que no ba makam na e ba mitune ke na ba ndenge mususu jusque là héritier pe a tikali pe ko loba makam ya Fabregas te ya zo sala chemin na e mtaka mtotsango la o type ko fungo sa ba compte pour les musiciens c'est que je sais bien tout ce que la biso ba moi ba boba moi ba polémique pour biso to lo ta mi ba sujet oh Nicolas Kangesuki bon achète un tirage jaune combien tu confies voilà vous comprenez moi ba polémique ça trop mutamto ça musique sokotali héritier utali Fabregas il y a pas photo il y a pas match nabi mutaliki muninga te nabi be mutakoka na muninga te nabi ke baza chemin mon côté mutamutana chemin na mutamto sa makam na e alors akimbe na internet kaka banani oba obebisa musala internet na mibali na lobaki on déjà ba ken piano yebi ba ken obebisa c'est Cécile te ken da obebisa moto ken piano obebisa moto alors to komi nga ce qu'on a préféré moni bisonio surtout photo kende na ba caméra hein wana imanga na osenga bino ma oza message na lancer biso nion surtout tous les sites les ata ba patron bazaka libanda les ata ba kolo site baza awana kin biso tout to kei komona ken na caméra ameka ko expliquer ezalaka nini soka zaka na problème na moko na biso alobi soka zaka na problème na musicien à lobby comme ça biso to kokeno ko musicien wana to na yo osalaka ken mabe bonani. Voilà, merci beaucoup Nabino surtout, merci na David Loutete Gajo, merci na Maître Sangoku, na Metro Bar, merci aussi na Zeka Luzeka prêtre Sandy Kondoé Maramna Oloba, merci na Madame Nanga Kovo, de gros bisous à toi, Landry Foutila Nzambe Akaluka, Trésor Malou Nanvers, Yaouli Moucheni Code Mondial. Maman Miline Zeman à Londres, maman Chantal Sele, et puis Nabatu Nyon, surtout Bolinga, Fredia Kim a toujours de cœur, Nabino, Die Bandinga, Aotika Binote quoi, qui toque. Aki, mon salut, le Neymar congolais. T'es il m'a beaucoup bon, m'a beaucoup cash. Choisis ma tête ange céleste. Na pesimbote na Nicolo Zaï n'envoie ma la force tranquille. Na pesimbote na BM Bernadette Masengo. Na pesimbote na David Loutete. Na pesimbote na Moïse Samnani patron ya Fiesta Metro Bar. Jerimbu Motopamba Maître Sangoko. P na pesimbote na Leboso Keke Carré Club. Christian Matondo. Mbote na Ale Karim le jeune millionnaire, le patron des 360p. Job Wendo le Sperinto, na pesimbote na fanatique tout ya Sam Claza de Blondine Kila, P na pesimbote na Abed Achou, P Ridi Ilumbe le Tsunami Trésor Banza, le président de Pick and Pay. Nathalie na musika na moni Joël Basunda, Mwasi ya Kitoko, Mwasi ya classe, Sam Kazadi, chroniqueur standard, Yaba Misenyonso, merci na confiance pour Pesanga. David Loutete, merci Mingi. David Loutete aux Amistique. Tetendai Maboko Bonko, Christian Matondo, Maman Rachel Samnani, moi c'est Kitoko. Merci, et à la prochaine.
Wana tozoloko de papier elenge ya Congo. Glodidi Asika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.